14 au 15 avril 1912, le Titanic sombre dans l'Atlantique Nord après avoir heurté un iceberg. C'est le naufrage le plus grave de l'histoire maritime. La presse s'empare de l'affaire. Comment le plus beau navire de tous les temps a-t-il pu couler, causant la mort de 1523 personnes? En dépit des efforts déployés au cours des années pour savoir la vérité, les causes du drame sont restées obscures. Oui, bonjour, chers amis de Manchester. Raphaël Ngomatsasa dit Rango, votre présentateur ce matin pour quelques nouvelles. Nous allons parler de beaucoup de nouvelles concernant le Congo, la RDC. Nous allons commencer par les nouvelles de Manchester. Et pour commencer, je salue tous les amis de Manchester et du monde entier. Je pense spécialement à la communauté congolaise francophone, tous les francophones bien sûr de Manchester. Tous ceux qui comprennent la langue française, on va essayer de faire ça à la forme de lingala facile, c'est-à-dire nous parlerons en français et un petit peu de mélange en lingala. Que aurais-je à vous dire ce matin? Ce matin, je voudrais vous parler de Covid-19. Covid-19, le taux a essayé d'augmenter ou a essayé de baisser, vous allez le savoir tout à l'heure. Mais tout ce que je peux vous dire, que les derniers taux d'infection de Covid-19 dans le Grand Manchester, car le changement sur 24 heures est en baisse dans chaque arrondissement. Donc nous avons au moins 10 arrondissements à Manchester qui nous prouvent que le taux diminue. Eh bien, il y a eu des arrestations, beaucoup d'arrestations le week-end passé. Qu'est-ce qui s'est passé? La police a arrêté des gens, des chauffeurs, des jeunes drogués dans la ville de Manchester. Ceci pourra servir de leçon pour nous, les familles francophones, les familles de la communauté congolaise qui vivent à Manchester, pour éviter que nos enfants sombrent dans le banditisme et la drogue aussi. C'est vraiment dans le même cas. Troisième point, je devrais vous parler de signes qui prouvent que vous devez fuir cette relation toxique au plus vite. Relation toxique, c'est-à-dire une femme. Les relations avec une femme, une relation toxique, il faut vraiment fuir. Ne vous énervez pas. En tout cas, si vous sentez que la femme là a... Bon, je vous donnerai un exemple et puis vous allez comprendre. Au quatrième point, on va parler de les histoires des ex. Les histoires des ex. Les hommes ne veulent pas que les ex retrouvent leurs nouveaux hommes. Et c'est là le problème avec la communauté congolaise et surtout les Africains. En tout cas, moi, je veux bien parler de la communauté congolaise pour ne pas, comme taxe de... C'est pas moi de parler d'autres personnes qui ne sont pas vraiment proche de moi. Je suis beaucoup plus proche avec ma communauté, donc je vous donnerai des exemples. On va en parler, mais j'aurais bien voulu souhaiter faire des émissions avec des personnes concernées, mais ce qui n'est pas du tout facile. Vous ne verrez pas une ex venir parler de son ex directement à la télévision ou à la radio. Ce ne sera pas possible. Bandeko Babulingo, vous avez compris, on va vous donner à Covid-19. Après Covid-19, nalobi masolo ya makambo etali ba speed motomoko azali kotambola bakangi ye alobi te azalaki komela azalaki na sous les effets ya pongi nde azali kotambola mbango pour éviter alala. Nde police akangaki wana ba arrestation ezalaki na weekend passé, police ya Manchester asalaki mosala na ye. Na signe mosusu babi te ba signe ezali ebele, il y a au moins 30 signes pour fuir une femme. C'est-à-dire moi si mosusu azali na makambo ya kolakisa te faut kokima ye. Masolo ya ba ex bandeko, masolo ya ba ex bana mboka bato moto soki akabani na mwasi alingi te mwasi wana azwa. Ou alors aza toujours trop attaché na ex na ye à tel point que bato bazo koka koya te. Ou alors pe ex aza koka ko se libérer te parce que azo koka koma indépendante te tope indépendante te. Voilà. Ba masolo to robeta yango wana so tolobi to kende na makambo matali Congo na Congo kuna Radio Okapi a biso nini. Premier ministre Sama Lukonde alobi ke maloba manso o tolubaki tokosala tozali na besoin monene ya kosala yango. Donc il y a des engagements que nous avons pris et que nous devons tenir. Donc
wana ba stratégie ya Sama Lukonde soki totali semaine gouvernementale Félix Tshisekedi a recommandé bato au ministère de la bonne gouvernance. Donc Félix Tshisekedi recommande au ministre de la bonne gouvernance. Donc a recommandé ba ministre nyonso ba landa stratégie ya bonne gouvernance. Célébration ya cinquantenaire ya ville ya Zongo Félix Tshisekedi yemoko azalaki kuna pona célébration wana. Désignation ya ba membre ya CENI a Bintou Keita lobi azo plaider pour que représentativité ya basi ezala pembeni ya bahati. Voilà. Na côté ya RDC pe lisusu tozali toujours na RDC wana ezali koloba mabon na Radio Okapi. Ba chef ya confession religieuse ils sont en train d'amorcer le processus de désignation du président de la CENI. Donc, la concession religieuse peut baser na posa bazwa batia moto baluka ba représentation na bango et que ndeko sala bongo na CENI. Wani ali lolenge nini mboko ya ko tamula malamu pour que to éviter ba makambo ya nini. Donc, tous avez vraiment besoin ya impartialité. Pour revenir à nos moutons, chers amis, en tout cas, je voulais vous parler de Covid. Les dernières nouvelles du Covid-19 à Manchester, dans le Grand Manchester, il y a un changement sur 24 heures et cela est en baisse dans chaque arrondissement. Le taux d'infection de coronavirus a augmenté dans 9 ont augmenté bien sûr dans les 10 arrondissements du Grand Manchester. Mais le taux hebdomadaire a baissé dans un seul arrondissement, c'est-à-dire Rochdale, révèlent les statistiques du Public Health England. Mais les dernières données publiées samedi jusqu'à la semaine terminant le 20 juillet, n'oubliez pas que nous sommes aujourd'hui le 26 juillet, montrent que le changement sur 24 heures de taux d'infection a diminué dans les 10 arrondissements. Voilà, donc on vous signale que ce que tu as bien Covid est mati, mais ce que tu as ce que bateau, il y a contamination, il y a infection, nakati ya mboka Grand Manchester, ezali bongo nakokita kati na ba 10 arrondissements. Donc Manchester ezalaka na ba arrondissement au moins 10. Donc ce que ba komodingo yoki wana ezali ebele. So tobi total à pourcentage au remonte na Wigan, en tout cas ezana weekly trend ezali na 25%. Oldham est à 12%, Salford est à 29%, Tameside est à 34%, donc un peu plus élevé. Rochdale est commis à moins 1%, donc Rochdale, Bazali Penza, na se koleka batonyoso. Stockport est à bongo na 23%, Bury est à 22%. Manchester, biso na Manchester na katikati na Manchester, ici kanga na zeko le belabino, est à bongo na 10%. England, ezali na 33%, Trafford ezali na 4%, Bolton ezali na 37%. Donc, taux élevé ya coronavirus ezali bongo na Bolton pe na Tameside, elandemi bongo na Wigan pe voilà, Bolton, voilà, Wigan, England. Masolo ezali bongo yango wana. Donc, bandeko ba bolingo boye bakana bolamu te coronavirus ezali nano kotambola atako batozai kolata ba masque lisusu te ezali na bisika o soki distanciation ezali te bandeko ba bolingo to sepela to lata masque bien que quoi que tozali déjà na ba double dose ya vaccin. Donc ekenge fait l'homme balobi ekenge lokwa nyoka babi lalaka pongi ya nguma kanga liso moko liso mosusu ozali kotala pamba te nguma lokwa ya melaka bato alingi ye bamela ye te sala esika nguma azwa stratégie na ye boyebake makambo olobaka ezalaka yango wana. Bapolisier awa na Manchester bakangaki bongo bato na bamikolo mileki ebele. La police, donc moi moto bakangi alobi j'accélérerai pour éviter de m'endormir, dit le conducteur à la police de Lancashire. Ok. Lancashire boyibi ali secteur na biso to vivaka donc quand il a biso ali Lancashire. Donc na secteur na biso ya mboka Manchester, police a lobby que il y avait un quart de travail, donc un quart de travail chargé sur les routes du Lancashire dans la nuit dernière. Donc c'était la semaine passée. Marcelo n'a pas la semaine passée.
mais c'est des informations choisies pour que Pesabiso Mateya et Tiabiso ba conseil. Bandeko ba bolingo bakangiye alobite, la police dit que on batiaki un quart de travail chargé na ba route ya lankasha na Boutouana. Mais il n'était pas aussi fatigué qu'un automobiliste qui a attiré leur attention. Des agents plutôt de l'équipe de police routière du Lancashire ont arrêté le conducteur pour excès de vitesse et il leur a donné une excuse plutôt inhabituelle. Vous avez compris. Ah papa balobi boye to kotina makambo etali bolingo. Bolingo ezelo komoko il faut ko battre la kayango. Kasi ezana ba signe belé tokoloba, il y a au moins près de 30 signes qui prouve que vous devez fuir cette relation toxique, une relation amoureuse qui n'est pas vraiment bien. Basi nezali et belé. Mais les lots tokolobela kaka moko. Moko ezali nini? Ayaya. To banga ketango zolo baboye ezali ta mususu kaya. Yo moko to ezali kaya moninga na yo to ezali kaya bato oyo bavanda kanzinga na yo. Mais ezali kaka information ezali comédité, ezali ba stratégie oyo bato mususu basalaki ba étude pe balobi te makambango ba remarquaki que ezali bongo dans la plupart des cas 30 signes qui prouvent. Donc na repé sabino signe moko lelo. Et puis je sais que ça va faire débat à Manchester, mais en tout cas une femme qui a beaucoup d'amis hommes. Moi si oyo azalina ba camarade ya mibali ebele. Oko kaya lobaka bazo kokako différencier te, lui c'est mon ami. Moussouabi c'est un ami. Donc na motosoka lobi c'est mon ami, na motosoka lobi c'est mon ami. Bandeko ba bolingo bokeba na ba langage wana. Langage ya c'est mon ami na c'est un ami. Na lobi bien a changé langage na lobi o ya ngai ndenge na tangi yango ezali exemple moko ba pesa ki na pona ki exemple wana pona ko solo na bino. Alors, quand on dit c'est mon ami, oui, lui c'est mon ami. Bon, ça va, ça se comprend, c'est un ami. C'est son ami. Mais c'est une femme qui dit que c'est mon ami. C'est comme pena sens contraire au kozala ndenge moko. Que mobali o azalina ba camarade ya basi ebele. Alors bakaka c'est mon ami, c'est une amie, betobetara masolo ndengwana. Mais est-ce que vraiment intention ezalité que moto na zana intention te ke balingana, parce que moi si oyo to mobali oyo azali na baninga na sexe opposé ebele ezalité mso ayebi ke za moi stratégie dans ce sens que akoki pe kozala alobi ke wana ezali peut-être stratégie na yebi ke mukolo mususu kaka na okpa nga ba kote wana. Donc ezali ta mususu masolo oyo ba kolo ba étude wana basalaki ba monite ezali ba makambo yako ke bakana yango pamba te moto akoki kozala na ba camarades soit eleka mingi kotokuna te. Mais dans le vrai aussi il y a des femmes o bazalaka na bango mingi na ba camarades ya mibali, tout comme pe ezali na mibali oyo bazalaka na bango mingi na ba camarades ya basi. Donc ce n'est pas vraiment un problème. Mais les études faites balobi que pour une femme o azali na ba camarades ya mibali belé tant azol ba c'est mon ami et puis mon soir c'est un ami. Est-ce que vous pouvez différencier loko wana? So bon moni différence boya to sala débat pour que to solo la likambo yango. To koleka na point mosusu ya li point ya ba ex. Bandeko ba bolingo ba ex likambo ba ex ezalaka pasi. Likambo ba ex ezali likamoko ya matata. Ndeko akabwani na mwasi kasi alingi koyoka mwasi na ye apesa ta moninga mosusu mbote te. Be yo bokabwana na ye tokomi kotanga bambula moko mibale misato mine moto basambeli bwa jomi elekana jomi ozo sala kaka zuwa. Qu'est-ce que cela veut dire? Masolo ya ba ex bandeko ezali matata. Mukolo ba ex bako fungolela bino mbanga bako fungolela biso mbanga bandeko ba bolingo boy bake ba comportement ya ba ex vis-à-vis na ba ancienne femme to ba comportement ya ba ex vis-à-vis na ba ancien homme na bango. Et lokola tokutanaki na kamoko ya mindele mondele moko alobi
mon ex m'aime encore. Na bandi botala ka télévision et ezalaka nango. Mon ex m'aime encore. Mon ex me dit que alingi abala. Une femme qui dit ex na ye alingi abala komeli alobine bon, je vais me marier. Prends l'invitation, tu peux venir avec ton homme. Maman na ngai etuli manene na bino etuli manene o moto agangi abi metala moto oyo. Aloba na ngai ke na ya na libala na ye. Est-ce que ezali normal? Bon. En tout cas, nani batali babino oyo ezali likambo olingi ko sakana na bato. Et comme il likambo la femme de quelqu'un. Est-ce que la femme de quelqu'un, l'homme de quelqu'un, l'ancien bon, toloba ancien homme il y a quelqu'un nazo bala. Bongo siko benga quelqu'un ya azalaka ancienne oya ko benga ena feti ya libala na yo ezalaka teu. Ce que tu as libala ya bana en tout cas na bandi peut-être moi na koya mais en tout cas comme makambo ke ex yemoko pa ya ezali likamoko e kosalema te. Donc match wana ezali match mabe oyo bato nyonso te bakoki kondima yango. Donc je vous signale que makambo ezalaka l'air moko un peu difficile na ba situation oyo to vivaka na vie na biso. Voilà. Donc ton homme c'est mon ex, tout comme ta femme c'est mon ex et tout comme donc ezaka vice versa. Tokaki singilana Koffi Olomide bayembelaki biso la femme de quelqu'un. Donc bokeba na makambo wana ya kobengisaka bato na ba feti oyo ya ba ex baya na ba feti ya ba libala. Ezalaka te bandeko na ngai. Bon, tu as toujours été belle, tu as toujours été comme il faut. Tiens au moins ça pour toi. Parce que l'homme pense toujours à cette ex. L'ex est toujours important. Pour Namobali wana yangwana lobaki na ye, tu es toujours belle. Tu as tout ça pour toi. Tiens tout ça pour toi. Voilà. Ça c'est Malobaya Singila. Voilà. On gardera le fond sonore de Singila et Koffi Olomide en train de nous redonner la chanson La femme de quelqu'un. Bon, voilà. Alors, quand on parle de Masolo yaba ex, bandeko babolingo. Ex a panzani na mwasi na ye alingi kotika mwasi azwa mobali te. Ndi yango na pesi bino exemple na mindele sike likaki te mondele alobi te aling moto alingi kobala mwasi alobi mon ex m'envoie un message que nalingi na bala alors qu'ayebi bien que nalingaka ye kaka. Donc, ceux qui bozai na basi na bolingo esila te bandeko ba bolingo boluka stratégie mususu pour boko kakoka na bango au lieu que ezala opekis ou empêchaka ex ezala ya mwasi to ezala ya mobali pour kabala. De l'autre côté, quand on parle des ex, est-ce que ex azali na droit te ke moto alinga ye? Est-ce que camarade na yo azali na droit kolinga ex te? Bandeko ba bolingo makambwane ali débat makasi bolingo ezali loko mabe bolingo yaka nango ka nengwana. En passant tokotia na kati ya makamba bolingo ba bebisaka ba bolingo bato ali bato ba yebaka mwasi na yo liboso na yo ezala salaki mobali na ye te to pe bombama na seka azalaka mobali ya basi ya mwasi ya bato to ya mwasi ya moto okomona biso nde toyebi bango biso nde baleki na biso muto toyamba bango na mboka oyo koyamba na mboka ezali malamu mais soki azalaki mwasi na yo ezali likambo eyebani te mais soki ezali ke eyebani kazalaki mwasi na yo eke yasi akomana moto mosusu wana leki na yo to yaya na yo. Je crois qu'il faut mieux kotika bato en paix kolukaka kosala makambo en sourdine moninga déplacé boni moto na yo. Pourquoi koluka kotuna basanga bato makamba kolingaka basi ya bato na yebisaki bino na ba émission passée ya radio toujours ya radio mobile ya Rango Tsasa. Donc na yebisaki bino ke bato ebele bazali na mboko tovandi bazali na ba stratégie mabe ya koya kolinga mwasi ya bato. Basi ya bato botika bango tranquille. Ces femmes-là ont besoin de vivre leur vie comme il faut. Aponape motonaye. Ba célibataire bazali ebele
mais mwasi oyo azali mwasi ya moto na oyo aza deja na ndako ya bato oza koya toujours koambrouye ye bandeko babolingo nayebisaki bino poasa eza koya émission wana ezali poasa donc so bomoni mwa sourire ezobima lere moko elingi koloba te poasa eza koya na poasa wana tobanda kotanga bakombo na bino bandeko babolingo bobenga moto bokomisa moto mabe te boloba ke asali émission mpona kotanga bakombo ya bato non ezali masolo yango wana tolobi na bino bandeko babolingo boyeba ke tozali awa mpona kopesa conseil tolingi communauté congolaise ezala na masolo ya malonga oyo ezalaki bato bakoka comprendre que biso ba congolais tozala na ba attitude moko ya bien que les gens comprennent aussi que soki moto atiki mwasi wana azala libre akoka kobala soki na ndenge nyonso alingi donc likambo ya mabe na kobalaka na kozwaka basi o bazali ba célibataire en tout cas pour na ngai avi na ngai ezali ke ezali nango problème te alors loko ezali problème te alors nayebisi bino avi na ngai mais tokosukisa na mwa masolo ya kopesa mbote na baebanso bavandi na mboka Manchester tika ete nzambe abatela biso mais na ba nouvelle ya Manchester tokosukisa tozali toujours na sango ya mawa tokufelaki bongo ndeko na biso Peter depuis le 13 juin 2021 ndeko Peter azali bongo mwana matadi oyo avandi na biso awa na Manchester depuis plus de en tout cas bandi plus de 20 ans ndeko Peter akufaki loko aboyokaki toyebisaki bino ke Peter azalaki azalaki na ye na nani te na next of kin te mais sikoyo masolo etamboli kitoko communauté congolaise na ba famille pe ba proche na ye en tout cas basalaki ba démarche oyo ekoki sikoyo bapesi biso corps ya Peter ezali